Ok. Message ya liboso nazalaki kobondela mpe nayoki mungongo koloba na ngai 5 contre 50, 10 contre 100, 100 contre 1000. Natunaki nkolo oyo elingi koloba nini. Nkolo ayebisi ngai ekozala nde sikoyo boye mpo na peuple congolais. Soki babomi 5 peuple congolais, en revanche, oyo babomi peuple congolais bango bakokufa mingi na epai na bango. Message oyo nazwaki yango ya 1 mois et demi, tozokende pene ya 2 mois. Alobi ndenge sikoyo boye ekozala po ete nakoka kosisa bitumba oyo. Peuple congolais soki kaka mutu abomi ye na ndenge oyo bazokoenvahir biso, ezala peuple nini, ezala communauté internationale, bango bakoyeba kokufa plus que oyo bango basali. Elingi koloba donc ti bango moko bakomona ete malamu totika bitumba oyo. Enkolo ya koyebisa nga oyebi ke peuple congolais nano abunda te. Nga alobi bon bitumba nyonso oyo zoleka kuna biwi na babunda te. Peuple congolais a resistaka. Sikoyo nde peuple congolais azobunda. Nalobi nzambe azwa lokumu. Message oyo nkolo ayebi kopesa na peuple congolais ke bitumba oyo nkolo ye moko akiti po ete akoka kobunda. Ezali biso moko te. Chevre nzambe asalelaka oyo yalingi po ete akoka kobunda bitumba. Na yango na koloba na yo ndeko, bandeko baza kobunda bitumba kuna lokola bandeko na biso ya mai oyo ekambami na komanda ya Kutumba. Bandeko bazokanisa ete soki azali kolonga bitumba pona makasi ya babiloko ya bakoko na biso te bandeko. Ya Kutumba azala na babiloko ya bokoko na banda kala. Ya Kutumba abanda pe koluka ko sauver mboka banda kala me akokaka te. Soki azolonga parce que nzambe sikoye moko atelemi po ete akoka kobundela biso. Na yango moni losambo na yo ndeko esali ete nzambe akoyoka na biso, akoyokela biso mapo akita iye moko azobunda. Nzamba yebisinga même ya Kutumba ye moko aza koyeba te koma azoko resi bitumba wana. Ye moko azoyeba te parce que ezali na ba place musu ye moko azobunda te me kokuta kaka batu bakufi. Donc ezali nzambe bandeko. Totombola bakisi ya bokoko te parce que bakisi ya bokoko ezala banda kala wana. Me bakoka kosala eloko te. Ezali nde nzambe ye moko akiti. Parce que nzambe azozwa mutu par rapport ya musala na ye. Nzambe azozwa te parce que mutu asali bakisi ya bokoko te sikoyo atie liboso te. Soki nkolo azwi batu oyo bazali kuna po babunda, azwi bango par rapport ya musala na bango. Ndeko ya Kutumba azali militaire formé. Et lokola musala na ye ezali ya kobatela mboka, nde nzambe azwi kaka mutu par rapport ya musala na ye pour que ayeba na kotia ye liboso. Na yango bandeko bazotombola kisa bokoko, nzambe ayebisi ete botika kotombola babiloko ya bokoko parce que eza biloko ya bokoko tende ezali kosala ete bitumba oyo ekoka kokoma na niveau oyo ekomi. Et message ya mibale ezali avertissement pona président Félix président na biso. Président Félix nzamba azopesa ye avertissement na lolenge nini. Parce que président Félix soki akomi kuna akomi na bokonzi lolenge nyonso ye akomelaki na yango, mais président Félix azali choix ya nzambe te. Aza choix ya nzambe te. Président Félix akomi na esika wana par circonstance. Ndenge toyebi kotanga na Osée, balobi ete nzambe alobi tozotia bakonzi selon propre choix na biso. Po batu musu bazoloba ete président azali wana seke nzambe nde alingaki. Non, bandeko, mokili ekotambola kaka ndenge tambolaka. Même soki nzambe asali apesi choix na yete, mokili etia mutu oyo alingi po akamba mokili. Donc président Félix akomi na esika wana
par circonstance azali choix ya nzambe te parce que nkolo alobi soki bokoyeba choix oyo ya ngai oyo na ngai bokoyeba ye na deux choses soki mutu wana ngai nde na tie ye mafuta bokoyeba ye na deux choses akoyeba kotambola te mpo akende koluka pouvoir na occidentaux na ba-occidentaux te ye akoluka pouvoir na ye nulle part ni na ba-européen ni na ba-américain akotambolaka te parce que onction oyo nga na kotia kati na ye ekoatire bato nde bakoya akofanda na ye kaka na Congo jamais akotikala kotelema mpo akende koluka bokonzi basoutenir epai ya président Trump basoutenir epai ya Macron te nayebi te na ntango wana baprésident ni bakozala mais oyo napesi kaka parce que baza sikoyo akotikalaka te kokende koluka bokonzi na ye mutu moko asoutenir ye kuna na Japon na Chine te parce que l'onction attire et deuxième chose akorétablir justice ya nzambe justice ya nzambe wana ayebisinga deux choses oyo tokomona ke tokoyeba te oyo azali oyo ya nzambe donc président Félix azali oyo ya nzambe te mais lokola aza esika wana nzambe na mawa na ye atiki par circonstance parce que président Félix pe batiki ye wana nzambe atikaki ye amata wana parce que aza pe na musala oyo akosala epai na ye musala nini oyo akosala epai na ye parce que nkolo amonaki mabe oyo IDPS esali na mboka Congo ntango nazoka mabe ya IDPS bakombata ya IDPS te baadepte ya IDPS te parce que IDPS ezali nde famille Tshisekedi nzambe ani koregle bacompte na famille Tshisekedi parce que basali mabe mingi papa oyo alebaki na kokamba IDPS wana akambaki IDPS te pona bolamu ya peuple congolais ezalaki pona ye moko tango ayaki awa na malade nkolo ayebisinga abi omoni ndenga ye awa akozonga lisusu te akokufa ozomona ye na nzoto aza congolais mais na molimo aza plus qu'un rwandais nalobi oh azali koleka un rwandais na ndenge ne abi talaka ba rwandais nde bazoboma bino mais ye molimo ne ezali plus que koleka mame bango yango wana akozonga suta kokufa et nzambe azoregle bacompte parce que soki mutu moko ya IDPS ya famille Tshisekedi amataki te déclin ya IDPS ekosalama te et président Félix azali wana mpona déclin ya IDPS nzambe akosilisa IDPS ndenge asilisaki mobutisme mais sikoyo problème ezalaka nini omoni tango nzambe tango yo eza esika nzambe azotika yo osala choix ya kosala malamu na ya kosala mabe ezali na mutu ya ye moko président Félix nzambe alobi natie malamu na mabe liboso na yo me yo pona malamu sikoyo ekodépendre epai na ye moko soki akosala malamu soki akotambola na kobanga nzambe nzambe akoki kochange malédiction na processus wana toloba processus oyo azali nango mais soki akotambola kaka na lokolo ya tata na ye nzambe akocontinue processus jusqu'à akokomisa IDPS e bakolimwa epuis na famille wana ekoyeba kolimwa wana ezali ntina nini mpo bato bayebi te pourquoi président Félix azali esika wana mais avertissement oyo nzambe azopesa ye ezali nini parce que nzambe alobi na makambo ya IDPS mpono processus ya IDPS nano atali kutu page wana te aza nano na makambo oyo ndenge eza koleka sikoyo lolenge ye azotambola apesi avertissement na eloko nini alobi président oyo alekaki Kabila nzambe deja sakataki sentence na ye président Kabila akozongaka lisusu te parce que président Kabila oyo alekaki azali na problème na batu te azali lisusu na problème na bakongolais te azali na problème na nzambe moko personnel yebisanga ndeko soki ozali na problème na mutu nzambe akokotela yo oza na problème na diable nzambe akokotela sikoyo so oza na problème na nzambe nani akokotela même ye moko diable akimaka
bitumba wana posa yebi te akokote na yo te. Président Félix pardon président Kabila. Ancien président Kabila azali na problème de na Nzambe. Po sikoyo makambo Nzambe atie likolo na ye akateli ba sentence wana elonga. Il faut président Kabila a régler compte na Nzambe, c'est-à-dire akende pa ya Nzambe akoka ko simuler mais président ancien Kabila alingi na ye ko simuler te. Même azozwa ba message mais alingi te. Alors azana processus na lolenge onkolo lobaki aza miro se sali fichu e koyeba ko sa nini. E koyeba kokoya mais sikoyo mur avec koya soki oza pene ya mur banani bafinanaka liboso banani bazwaka na shock bao bazali pene ya mur yango zomona o nyonso akosatache na président Kabila ancien président Kabila tango mur wana ezokende kokwea bango nde bakozala le premier akosibir nani choc et président Félix eloko ye asali erreur aye kosala alliance na président Kabila mutu oyo nkolo déjà azali na processus ya koyeba kopusa ye azotindika ye akende ye a s'attacher na ye avertissement oyo nkolo azopesa président Félix parce que président Félix eza même te ke batu bakoyeba kosala ye mabe eza même pas peuple congolais ye moko akobisala mabe parce que Nzambe alobi ke ayebi na ko signer pacte na Kabila ye moko personnellement apesaki président Kabila ancien président Kabila parole d'honneur alobi na oyo bozomona wana bapesi ata moins 20% ya pouvoir et zwa pesa boye bongo babongisi FCC akozwa eloko boye Nzamba yebisinga wana basalaki yango batu pe musu bazalaki na bango bino bokozwa ndenge bakabolaki ndenge bakosala partage na bango na gouvernement to esika na esika wana ezalaki batu bayebaki mais abina suka azalaki ye moko akotaki na chambre ye moko na fait président pardon akotaki ye moko na ex président Kabila signaki pacte et président Félix apesaki ye parole d'honneur lokola Kabila ayebi azali très malin ayebi pacte ezalaka na impact nini aselaki parole d'honneur oyo président Félix apesaki parole d'honneur wana Nzamba ayebisaki nga na komaki yango mais ayebisi ngai te naloba yango na peuple congolais alobi c'est pour cela tango ayaki kosala discours na ye alobi bui tokobenga lisusu président tokobenga su Kabila monguna na biso te tokobenga ye sikoyo azali collaborateur na biso mutu oyo sikoyo tokozala na ye ensemble tango alobaki tokobenga ye su monguna te ezali ye moko nde akobenga ye monguna na ye lisusu te sikoyo tango ye na peuple congolais alingaki aninga batu nyonso pe bakota na idéologie na ye mais eza eloko ye moko asine etango apesaki parole d'honneur wana kolo atalisaki ngai kraka ezalaki na maboko ya Kabila Kabila akangi kraka na loboko moko atie pe Félix na loboko moko etango akangi kraka wana fungola wana babwaki yango na mai c'est-à-dire avertissement o Nzamba azopesa président Félix pacte oya signaki na Kabila yango nde ekosala emema ye il faut aluka moyen akoka kobima na pacte wana et soki alingi kobima na pacte wana ezali take na ba faux pasteur ake na ba faux pasteur te parce que ba faux pasteur bakoka kobondela te mpona ye po ke akoka kobima na pacte parce que pacte wana ezalaki parole d'honneur ye moko apesaki Kabila et Kabila lokola azali malin aza mozindo asakota makasi na monde satanique ayebi puissance ya pacte même soki ye moko aluka na ye te akoka kobomisa président Félix même ye moko te mais ayebi pacte wana
yango nde ekokumba ye parce que tangu Kabila azokende omoni kaka wana fungola basi babwaki na mai yango nde ekobenda sikoyo président Félix yango wana Nzambe ayebisi ye boye soki alingi ase sauver akoka koluka moyen aluka basali na Nzambe oyo babangaka Nzambe nde bakoki kosauve sino te akozala sauve te wana ezali na part ya liboso mpo na ye moko amikotisi na pacte oyo ekokumba ye moko. Que la Bible dit que les secours me viennent de l'Éternel qui a fait les ciels et la terre. Si qu'on a nyoso o ezole kanakat na mboka na biso. Est-ce que biso nyoso tozo sosola ete les secours pour na mboka na biso nous viendra de l'Éternel? Ou tozo mi kabande tozo se confier na bato. Tokomi kozwa bato lokola banzambe. Ko bamba bango ba kombo. Oh yende. Mais nous avons oublié le Seigneur. Tika ete moto na mayele a soson. Son excellence, son éminence, autorité morale. Si. Kola pambola yo papa. Moi j'ai ko bisangai na suki wana te. O moni siko bato nyoso na lakisi yo. Ba autorité religieuse, ba politicien, ndenge nini baza kokosa peuple na bango pendant que bayebi vérité, pendant que bayebi les origines, pendant que bayebi pasi ya peuple ezali ko ute sika nini. Alobi to suki wana te. To kei sikoyo natalisa yo ba réunion secrète o eza ko salema oyo boye bakata soki moke te. To ekolongwa sika wana papa. Koma esika moko. Je vous dis, papa, sous le soleil, il n'y a rien de caché. Et loko ya kobata manase na moi ezalité pe ekozalate. Koma esika moko, ce qui m'avait surpris, tokoti na katia ezalaki lokola ndako moko. Mais on ne montait pas des escaliers, au contraire, on descendait des escaliers. Tango tozo kita ba escalier wana. Tozo kita ba escalier wana. Na tuni mwanjo azalaki penanga mais au juste tozo kende wapi alobi tozo kende na kende kotalisa yo des réunions secrètes où ezali ko salema contre normalement la volonté ya peuple congolais. Tozalaki kokita toye kokoma esika moko ayisinga OK stop kotambola lisusu te tala siko kuna liboso so mona nini papa j'avais vu une grande salle de réunion na kati ya salle de réunion wana ezalaki une table ronde hein? Et ce qui m'a surpris liboso ndenge moni bato bavandaka na gauche na droite bato ebele liboso kuna il y a toujours les leaders oizo diriger réunion na eko bwaka miso na tali liboso vous savez qui moi je vis parce que je le connais na mona na TV je vis les leaders rwandais. Je dis bien na moni l'ange m'a présenté dans la vision je vis quand je parle des leaders rwandais je ne mange pas mes mots à la personne de monsieur Kagame Paul liboso na gauche papa na ekomona d'autres leaders rwandais ya gouvernement na ye et eloko elekelaki ngai na droite papa na ekomona bana mboka le fils du pays ba congolais les leaders congolais les dirigeants congolais ceux qui sont au sommet bavandi na droite. Navani na ah bon mais c'est quoi cette réunion secrète qui se passe ici? Moi j'ai bisinga ivanda kimia prêter simplement matoi yoka makambo zoleka papa tangu na prêter matoi na yoki maloba o ezobima na minoko na bango. Je vous dis c'est horrible en tout cas boko limbi sangai si le Seigneur m'avait permis na loba maloba no média j'allais le dire même comme qu'on la permettre ngango te je ne le dirai pas mais je vous dis c'est horrible papa j'ai compris que l'ennemi je l'atteste encore du Congo c'est le Congolais lui-même. Papa, ennemi à Congolais, je vous dis, le propre fils du pays qui sont en train de trahir le sien. Je ne mâche pas les mots, parce que l'Ikambo et Bandi, l'autre, c'est même dans la Bible. L'ange m'en a donné même une référence. Nous pouvons nous trahir les uns, les autres. Nous paraissons à des sépulcres blanchis, mais pendant qu'au fond, nous sommes des sépulcres remplis d'ossements humains. To batama tozo kansa ke tozo batama na miso na Nzambe mais Nzambe ba batama kana miso na ite nyoso yo baza ko sala na kuku papa il y a des ceux qui vont souffrir de la folie na mboka oyo. Je vous dis un bouleversement arrive nazo kene maleme na message un bouleversement arrive il ezala na kati na église papa il arrivera un temps o Nzamba zo bimisa makambo nyoso ya molili nde bolobaka ya kuku na poisa polele et pesa kinga i pasi na lobi impossible oyo kaka ngana mona ka oyo kaka bande ko na biso moko oyo batu bazobetela bango tolo
Yo nanga ito la kati na butu, mais des réunions secrètes qui se passent papa yo nanga ito ebi angote. Mais Dieu ne laissera jamais quelque chose caché, mais makango toujours polele. Yangwana epesi différence tango yalaka ange azolakisa yo makambo misusu bozo mata. Mais na wana balaksi escalier ezokita. Donc eza lokola na se ya cave donc makambo ebomba na penza na se. Na uti koloba yango, il n'y a rien de caché à la vue de l'Éternel. Oyo cette fois-ci escalier zo matate mais ezokita. Siko nkola zo tali sanga ndenge nini bateau tozo mona que ce sont des responsables, des hommes en cravate en veste, tozo betela bango maboko que ce sont des politiciens, mais makambo oyo bango bazako sala na secret. Ba alliance secrète bazali ko sala. Papa eza mawa. Nalobi Congo yango biso moko kaka ba Congolais nous sommes à la base de nos malheurs et ces pauvres bon vous allez m'excuser cette population oyo bazo nyoko ma bazo souffrir nuit et jour ignorant na makambo ebele papa mais kaka population na ndit bazo betela bango maboko akoya na telle province ba moni dirigeant tel babadi ko betela maboko mais kaka mutu wana ye moko mbala papa akokita na ba réunion secrète kuna azo fuka mela babikeko azo mela ba makila na verre papa eza passe eza mawa. J'insiste que ce qui nous a permis na loba maloba wana, j'allais le dire. Mais le Seigneur m'a dit de me taire et de continuer à prier. Mais papa, qu'est-ce qui va se passer par après? Nae comment na ba dirigeant, je dis bien, ba dirigeant congolais, y compris leur leader, basala qui na droite, na gauche. Ba leader, ba dirigeant rwandais, y compris leader na bango avanda ki liboso, basala qui na droite. Et moi j'ai compris que celui qui chapeautait cette réunion, c'était un Rwandais. Les dirigeants, les leaders rwandais. Mais comment un leader rwandais peut chapeauter une réunion dont les responsables congolais sont là? C'est que le Congo n'est pas dirigé par des Congolais. Je ne mâche pas les mots. Je ne mâche pas les mots. Papa, moi j'ai koyebi sangai. Siko tala nini bango basako sala ne sika wana. Papa tango na bois kimiso na moni bandeko na biso propre ba Congolais. Mikande ezala ki ebele na mesa tout un tas de documents. Mais je ne savais pas qu'est-ce que ces documents disaient ou qu'est-ce qui était écrit dans ba documents wana. Mais je voyais simplement que baso signé kaka, ba signé ba lekisi papier, ba signé ba lekisi papier. Papa tango ayeko fungola ngai miso, na eko approcher na tali ba document wana. Moko na moko akozwa discernement. Ngana so pesa kaka lembo o ngana mona ke. Na eko mona na kati na ba papier wana. Omoni papier to benga ka papier en tête. Papier en tête, c'est toujours en tête de la société, soit même bakoki kocha logo, moi et logo ya bango. Mais c'est que moi je vis, oya tira kingai, et c'est là qui logo on a mona ki na sukaya, ya papier wana. Je vis les logos que les enfants de Dieu comprennent, et c'est là qui logo ya carte Afrique. Vous comprenez papa? Logo ya carte Afrique, si il n'y avait qu'un seul pays na carte Afrique wana, et le pays ba yeko ça la dessin ya Congo na biso. OK? Alors de trois, na katia carte na biso ya Congo, il y avait une croix. Croix on est là qui est rouge. Et si ko Afrique mobimana ba linga ki yango na chaîne mignololo, ba linga ki yango. Allez-y maintenant comprendre. Allez-y comprendre. Comment expliquer ba leader na biso bazo signer ba makambo ba document. Mais papier wana en tant que papier en tête, na suka nango na se ezali na logo ya carte Afrique dans ce logo, carte ya Congo dans la carte ya Congo, une croix et nous sommes liés par une chaîne que le réfléchi comprenne. Tant que toujours le papa batouana bazo tenir ba réunion secrète, batouana bazo travailler quelque part spirituellement pour le malheur du peuple congolais. Je ne mâche pas les mots. J'ai compris vraiment que bisomoko ba congolais, ndeto za batele melina bisomoko, na mema ona makomi na nzam. La prophétie et bimina monoko na Néhémie. Tango roi Nebukadnezar alekaki na ko exécuter donc déportation ya ba hébreu na mboka na ye. Tango nzamba pesi message la prophétie na Néhémie alobi sakola bana ngai bazonga na mboka na bango po bakene ko construire temple oyo Nebukadnezar alekaki na ko détruire yango. Est-ce que vous savez ce qui s'était passé? Les enfants d'Israël baye ko zonga. Tango bana na Israël baye ko zonga na mboka na bango. Eloko ezalaki mawa pasteur mama je trade eza pasi. Tala ndoki tolukaka ina no mosikate. Ndoki toluki na no mosikate. Totika na no ko qualifier sogolo pakala ndoki non ndoki. Akoki ko zala tango mususu moto toza ko lia na esani moko. Akoki ko zala tango mususu moto boza ko beta na masolo elongo. Moto soit totali ko confier ba secret kanisi ke moto ye wana mais or que ndoki avino ye wana. Vous vous imaginez que bana na Israël ba zongi pour ba reconstruire temple papa pendant que
tango babandi kotonga temple kaka kati na bango bana Israeli bamisusu bazobima bazokende koyebisa banguna na bango boya kobundisa bango babandi kotonga temple. Papa, quel cœur! Mais c'est ce que nous vivons ici. C'est ce que nous vivons dans ce pays. Tango bazo le kanaba média bazo beta tolo ngai mais des réunions secrètes oh bango bazo kende ko sala bazo kanisa ete za ko bata manamiso na nzambe. La délivrance ya mboka Congo n'est pas entre les mains de ces hommes. Et ça entre maboko ya bato na mokilité. Mais je vous dis un bouleversement arrive. Tozali na binwao. Il y a un jour, kake moko kobe papa boka mote tang boko mona o yazalaki révérend pasteur o yazalaki docteur o yazalaki ministre o yazalaki papa du coup abeli liboma komi kolokota matiti na ebité na zamba tala les gens ont beaucoup blagué avec mboka oy. Le peuple a tellement souffrir et tous ces mondes sont insensibles normalement à la souffrance à peuple. Omoni oyo kaka bino bozali kobetela maboko kuna ozomona ba réunion secrète bango bazali ko tenir aw na kokaki ko supporter passion na te. A monaki vraiment que nakoka ko supporter passion na tala binanga to longwa nesika oy to ko longwa nesika wana to zongi escalier tomati tango to silisi escalier papa vous savez Mai-Ndombe voilà Mai-Ndombe je l'ai vu parce que nakoma nesika wana to silisi kaka ko mate escalier wana to bimi poisa na komona rivière wana liboso na tel na bime o eza mai yamboka na biso mai abi effectivement alors bitala skole ko ni na tali sayo aji musapina bandi ko dessiner carte na biso ya Congo na mai wana a dessiné avec les 11 provinces. Moi je ne parle pas ceux qui de 27 ceux qui 40 ceux qui combien de provinces au baleki na ko kata lokola de gâteaux na mboko pour partager aux gens, ils savent ce qu'ils font, mais moi je parle des 11 provinces na lola. Voilà pourquoi na lobaka ke na lola ba Congo eza ba Congo, Bandundu eza Bandundu, Nord Kivu, Sud Kivu, Équateur et j'en passe. Papa a ko dessiné carte et a énuméré les 11 provinces na kati. Mais ce qui avait attiré mon attention, c'était quoi? Dans chaque province, à chaque bakombo ba minéré minei. Ba minéré. Donc, dans la province, Netia, Bakongo a commis or, ce que moi je vis, a commis or, cuivre et un diamant. Alors, à reprenant qui en na ba province nyonso. Après, a ko talanga abandi ko seka. Alors, est-ce que ozo sosola nini yango lingi ko limbola? Na lobi te, nazo sosola te. Ayebi singai. Ba oyo bazo piembo kanabino. Bazo se concentrer wapi? Kaka kuna na este, papa, okomona un général avec un ventre bédonnant comme une femme enceinte de 9 mois, un général, même taki makambangu dans les champs de bataille, mais avec carrière mobimba minéré na est, pendant que la population est en train de souffrir. Papa, oebi, je vous dis, kake na nzambe mokole ko beta na mboka oyo. Eza na babisusu bakolukande bakati sa braza, mais les crocodiles bakoleka na kolia bango. Papa, il n'y a aucun pays qui a souffert, aucun peuple dans le monde, ne me comptez même pas les Juifs, l'Israël. Il n'y a aucun peuple dans le monde qui n'a souffert comme peuple congolais. Oh, Yonangaï, nous faisons partie. Non. Tango aye kotali sangaya lobi, bango ba envahisseur. Bazo se concentrer kaka na partie est. Bazo lukako déplacer autochtone, bazo lukako déplacer population. Nyonso na kaka pona sous-sol minéré ya peuple congolais, mais ba éviter que toutes les provinces de la RDC, yango kaka ke balobaka ke Congo eza soki scandale géologique, hein? Voilà. Ba ebi yango te. Papa, il arrivera un jour mindele bakobela liboma. Okomona un jour il arrivera, ozomona na été, na cobalt ezobi mana miranda kuna yo. Okokamo, pe moi jaye ko ebisanga lobi toutes les provinces du Congo sont bénies. Nyonso e pambolama. Oyo bango bazo kanisa bazo piller, pas même un tiers. Pas même un tiers, mais tant qu'on colle à Fongo, l'angela pas bimissimo pas la minaye. Papa, le monde va bouger. Le coup me zonge pas in ensemble. Tout ce qu'on a un message, na sengi na okaka minute moko na solo la ensemble. Voilà. Vraiment, bandeko, balandi, binomo bozoyoka. Na moment ya témoignage, tozala na mituna mingite, to na moment ya message, tozala na mituna mingite, tozala plus na besoin ya koyoka po ezali message ko uta na Nzambe. Yango wana bomonaka tango nyonso soki tozali na message tozwaka mituna mingite totikaka vraiment invité na biso à s'exprimer. Oyo message ya lelo toza kolobela. Na kotambola mwanje na Nzambe aye ko yebisa ngai tango to bimi na isiko na yelobaki na monaki j'ai appelé rivière Mai-Ndombe. OK. To bimi ne sika wana alobi yakasiko natali sayo eloko mususu. Papa, to eko koma isika moko na mwanje na Nzambe. Ayebi singa alobi telemana noa wana pesa instruction moko oyo yebite.
nalingi nasolola na yo oyeba ete problème ya mboka Congo ezali convoitise ya baoccidentaux. Ezali lokola mwasi moko ya kitoko oyo mibali ebele baza kolula ye. Moko na moko azoluka na ndenge nyonso. Moko na moko azoluka na maloba. Nakanisi tango tozalaka bilenge totangaka texte moko les corbeaux et les renards. Moko na moko azoluka des paroles de flatterie. Et il y a même de ceux qui viendront brutalement. Tellement moni azana mbongo azana nyonso tikana kende kozwaye de force. Aeko ibisanga lobiete. Objectif ya ba multilatéraux wana ba occidentaux. Ezalaki baleka nanu ko botola bino physiquement mboka na bino. Baleka na ko assiéger toutes les institutions ya mboka na bino par des étrangers. Mais babundi bazomona que il y a encore une résistance parce que peuple wana azofungola toujours mis balobi non comme résistance oyo ezo se manifester tika to attaquer bango siko na point spirituel. Papa, problème ya Congo ezali kaka problème physique te. Il y a aussi un angle spirituel. Dans angle spirituel, qu'est-ce que maintenant le diable a fait? Alekina ko larguer envoyer des ténèbres dans les églises. Alekina ko larguer envoyer des ténèbres dans les champs de Dieu. Oh, les longs na mutuna kabino mutuna vous des journalistes. Est-ce que les réseaux sociaux na bino ou soit les médias? Et comment ici il y a un règlement de comptes? Et comment ici il y a ko finga naka? Même basali na nzambe les uns des autres. Et comment ici il y a ko se lancer ba défi? Papa, oyebi nalingaka nzembo moko bandeko na biso Équateur bayemba balobi ete bokoyeba bango na misala na bango. Po misala na bango nyonso mabe kosala nye kobima polele. Moi j'aye koyebisa ngai. Lokola Satan amoni ete dans l'angle physique bazoluka ba boto la mboka wana meki à la résistance. Yango nzamba pambola bandeko nyonso o bazo bunda butu pe moi pona mboka oy. Bambulumbulu to ba soldat nyonso o baza ko bunda loyalement. D'ailleurs le Seigneur m'a donné une référence biblique pona ba oy nyonso azali soldat mais azako bunda na front kuna na tina na mboka na ye na kopesa référence wana kala mingi te. En tout cas nkolo azala na bango po nkolo alobi ete nayebisa bango bitumba o bazako bunda ezali cause moko noble ezali cause moko juste mais batia na mutu na bango que cette fois-ci cette guerre ezali susi ya bango te ekomi bitumba ya nzambe. Et soki nzamba zui eloko na maboko papa il arrivera un temps même bande kona basa ko bunda kuna les anges commenceront à leur apparaître wana nkola yebisinga bange babanda ko bimela bango et ils comprendront que ce ne sont plus eux qui sont en train de combattre mais c'est une force ya likolo d'en haut o ekiti pe ezali koleka kosunga bango katne tumba oy. Kasi tango nazalaki koloba ete le diable a largué ses envoyés na katina na mosala oyo ezali pamba te. Est-ce que lelo biso na biso basali na nzambe papa toza na bolingo tika nanu na peso pe loko moko une petite révélation peut-être kokamwisa yo oyebi papa nalobaka butu pe moi même moi j'ayebisaki ngai yango soki tozalaka na bolingo oyo bantoma bazalaki nango na tango na kala mais papa nayebisa yo ce monde ce pays allait être autre chose. Ba potre na tango na kala bolingo oyo bazalaki na yango bo moko oyo bazalaki na yango est-ce que yango nde biso toza na yango papa ekokamwisa yo oyebi il est arrivé un temps na mois de décembre tango tozoluka ndenge nini prendre contact na yo pasteur oyo esengelaka leka na ngai na émission ya liboso azalaki na baempêchement abengaka ndeko moko oyo yambaka ye nazo bandela o maloba o ezali textuellement réel pour yo comprendre que soki nazo beta c'était que biso moko pe bana na nzambe tozali quelque part source ya malheur ya mboka na biso. Je sais ce que je dis abengi mosali na nzambe wana oyo yambaka pe na émission na yo alobi mama est-ce que tokoki kokutana te po tosolola opesa biso ba directive lolenge nini tokoki kokutana na papa eki po to transmettre pe message na nzambe mais oyebi ya no mama na pesaka alobi tokokutana na yo po tosolola eloko neti ni mosali na nzambe bolingo. Le diable a tellement largué sali ya ténèbres na kati na corps du Christ yango zomona lelo papa corps du Christ komi kozala secoué omona oyo atelemeli akomi kofinga moninga et en plein air en public oyo azobetela même bandimi na ye maboko ke ba insulter les gens papa tosala keba toye kolongwa esika wana na monja na nzambe toye kokoma quelque part esika tokoma ki c'était affreux ayisinga tala sikoyo liboso na terrain vague wana ozomona nini je voyais des militaires papa je ne sais pas ce qui peut arriver tantôt mais je pressens que l'oko moko ezoya
mais tous allaient veiller dans la prière. Nae komona ebele na basoldat. Ba avion ezalaki ko pumbwa izo parachuté basoldat. Ba train donc na ba ezalaki une vision très compliquée. Ba événement zo le kanamiso nanga et j'avais la traumatisme tout donc ça n'allait plus. Ba militaire bazo kuya bazo parachuté na ba avion. Ba train zo le kezo kuya et c'était la débandade totale na mboka. Je vous dis que le pays est plongé qui dans le chaos, le pays est plongé qui n'a bitumba na makamoko impossible. Et c'est dans ces désordres-là, Nabanda qui colle là. Moi, j'ai à Simbingaï, alobi colle la terre. Il a fallu que Makamboy, et comme Aboy, pour Nzambe atali sa monnaie na mokili mobimba, pe bao basala ki kobeta tolo que c'est par nous que les Congo, ba mon a été malobana bango, ezali 20 devant Nguyana na Nzambe. Na sepeli papa totanga mokanda moko ekosunga biso pe kosunga bandeko onkola lobiete atali saki ngai message wana pona bango bao baza ko combattre na front soki nkola kosunga ete balanda kabiso ata un jour émission batanga référence biblique wana pasteur tokoki ko kene na mokanda na Deutéronome tokena mokanda na Deutéronome chapitre 20 na kotanga na livre ya prophète Samuel chapitre 1er premier livre à Samuel, dans chapitre 8, dans chapitre 4. Toutes les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. 5. Et lui dirent, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur les traces. Maintenant établis-nous un roi pour nous juger comme il y a chez toutes les nations. Ok. Alors Israël a commis, Samuel a commis Kiboubangue. Mais ancien ya Israël bake ko poussa nel Samuel bake ko yebisa Samuel bana na yo basotamba le sudiente mais Samuel biso to lingi o pesa biso mokonzi yoka ndenge balobi pesa biso mokonzi lokwa bikolo mususu zalaka na bakonzi biso pe to lingi oyo biso to lingi Samuel biso to lingi mokonzi moko pesa biso mokonzi lokwa bikolo mususu zalaka na bakonzi. Et dans verset 6, Samuel vit avec de plaisir qu'il disait donc, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Samuel a sepé la kanangote, à Kekobon de Lanzam. Dans verset 7, l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui les rejette, c'est moi qui les rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Nzambalobi na Samuel, kokipe na yo bangote. Eza yo mutu bazolanda te ba rejeter ndenga Nzambe mais yo yoka bango pesa bango eloko balingi mais écoute ce qu'il va dire mais ils agissent à mon égard comme ils ont toujours agi depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Égypte. Batouana comportement na bango zalaka bongo depuis na délivra bango depuis bazo indépendance batala kangaite batala kaka batala kaka biloko o bango balingi. Alors yebisa bango bo écoute donc la voix, donne-leur un avertissement mais pesa bango avertissement et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Lakisa bango mokonzi wana ko dominer bango ndenge nini akosala bamisengeli mokonzi problème ezate na kopesa bango mokonzi mais bayeba mokonzi ko dominer bango akozala ndenge nini puisque ba rejeter Samuel ba rejeter ndenga Nzambe balobi ni peuple lobi Nzambe Samuel pesa biso mokonzi lokwa mokonzi mususu Samuel tika biso toke na ba élection to biso pe to pona o biso to sepeli na ye Samuel soki ozo mi rappeler j'ai dit et loko yo pe na meki ko rappeler yango poto yo ka bien papa tosali au moins plus de 15 ans batu baganga Kabila dégage Kabila bima prière ya congolais nyonso zalaki Nzambe pesa biso mokonzi ya mboka oyo aza mwana mboka ozoka. Oui. En oubliant que la RDC est un pays prophétique, et ça le quoi bikolo mususu te. Biso tozana besoin ya volonté na biso te tozana na besoin ya kokonzama na volonté parfaite ya Nzambe. Mais tant que peuple zo le Nzambe pesa biso président oyo aza ya mboka na biso pesa biso mokonzi oyo biso toyebi papa na mama na ye toyebi côté aliaka toyebi côté bimakani nani Nzambe lobi Samuel basengi yo problème te na kopesa bango mais yoka siko ndenge mokonzi yango akozala na bango. Alors Samuel rapporta tout ce que l'Éternel avait dit au roi et il dit voici c'est le droit du roi qui régnera sur vous, il prendra vos fils
et il mettra ses chars et parmi ses cavaliers afin qu'ils courent devant lui. Akozwa kaka bana na ye, akozwa na bana na bino, akotia bango liboso. Yoka ba condition, yoka ndenge nzambe azosola na Samuel koyebisa mukonzi wana kozala ndenge nini. 11, il dit, voici quel sera le droit des rois qui régnera sur vous. Dans verset 12 à l'obi, il se fera des chefs de milliers, des chefs de cinquantaine, et il les emploiera à labourer ses terres et récoltera ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et attirer ses chars. Akozwa bozunabino, akomi konzela, akomi tchela, oyako sepelango. Alors il prendra vos filles pour se faire de parfumeuses, de cuissières et de boulangères. Au verset 14, il dit, il prendra les meilleures parties de vos champs, de vos vignes, de vos oliviers, et donnera à ses serviteurs, à cause de la production de malamu. Yende a cause de s'enrichir, yende a cause de pesa, et cause de la lokola batsali clan, yende a batune bakosa lokola likita moko be bango kande bakozwa. Mais bino a kobanda ko lakisa bino mais oyo yi akosala ezaka kapona ba intérêt na yi. Dans verset 15 à l'obi, il prendra la dîme de tous vos produits, de vos semences, de vos vignes, et la donnera à ses serviteurs. À cause de produit, à cause de dîme nabino, à cause de besoin nabino, nous sommes comme ça là yango yaye. Ce qui te zongi sikoyo verset, to ngi na kata verset oyo zolo banabiso ni. So comme il rappelait na message moko o to pesa le 18 décembre wana. Ya koloba kenzamba zola kisamso to kozana mokozi. Na mokonzi ya kokonza akoza mokonzi ya kokonza biso malamu te. Bien que akolinga kozala na makanisi, akolakisa akosala boy. Mais akozala malamu te. Alors j'étais en train de me poser une question, Seigneur, comment vous koloba na biso muto kokonza biso pour le bika kozala mutu malamu te? Puisque biso to senga ki nzambe apesa biso volonté ya nzambe te mais to senga ki nzambe asunga biso abimisa nanu oyo aza wana tolingi yete. Apesa biso mukonzi lokwa biso bato nyonso to sepeli nango. Nzambe amonaki problème ezate. Bolingi ka congolais problème te nako pesa bino congolais. Pour biso yo tozako ganga Kabila za Rwandais azande kona biso te. Mais nzambe alobi tango nako pesa bino mukonzi wana lokola uti epa na ngai te. Boko regretter biloko ko sala bino. Boko mone ko sala boy. Boko mone ko sala boy. Ceux qui tozongi il y a pas longtemps. Vous avez vu des décisions lelo epa na biso corruption et c'est comme illégalisé. À partir de l'icolo, balobi que corruption ils ont un gros problème te. Ezali cop bobengi yango cop. Or soki ti lelo bato bazokoka kozwa salaire te vie ezokoka kozala décanté te c'est par rapport na biloko wana ya mbongo oyo osengeli ekotaka na kesa l'état eleki nzela mosusu comment yo ozoloba ke okocombattre corruption en même temps ozoloba na bato ke mutu kosalela yo corruption oyo yo ozobenga corruption ozobenga rétro commission c'est ça même la corruption oyo yo ozoloba ke ekozala nango corruption te eza neti na ye na bureau moko boye nalobi bosunga ngai na fungola entreprise na ngai balobi bo ba papier nyonso pozo awa eza $1000 bo futi $1000 mais balobi pour la service autorité salela yo il faut tia extra $200 mais $200 wana kota na caisse te et kota na poche ya moto. Alors corruption eza nini soki eza yango te mais si comme biso to légaliser yango to sali yango eza leloko moko légal ke bongo na mutu mususu donc soko moni bongo eloko mabe eza te awa bible lobi akozwa oya malamu akopesa na bandeko na ye akopesa na baoya ye. J'ai suivi et j'ai lu ce qui peut-être na boyebite na yoki ke bana j'ai lu dans des journaux ba oui famille nyonso présidentielle bango nyonso basuba koti bango miko sala business à pétrole business ya alors il y a pétrole bango nyonso ba komba pétrolier to landaki il y a pas longtemps ba vidéo circulaki awa bana bazotambola na ba jiba ba 1 million ba 6 ba 1 million de dollars, des histoires comme ça. J'ai nalandi vidéo moko euti na Cameroun et ambassade ya République démocratique du Congo na Paris et autorisé donc signature eutaki wapi Kinshasa balobi le président de la République a autorisé ambassade de la République démocratique du Congo et pesa mama ya président ya bon ya Gabon Mama ya Ali Bongo va payer $500,000 ya pamba boy alors que les ana ba enseignant bazo futa mate alors que ba prometaki que classe kozala gratuit
pour que classe ezala gratuit, on a dit que kozala 2000, il faut tous un budget moko, tous un extra budget moko il y a 2 milliards. Mais les 500 000 dollars wana bazo pesa mama ya Ali Bongo na éviter ce que vous comprendre 500 000, il y a de preuves même na ba bordereau ya chèque. Ndenge zala ki versement. Na preuve wana ya paiement, preuve ya chèque ambassade na biso ya République démocratique du Congo na Paris sur ordre du président, ba pesa 500 000 dollars na mama ya Ali Bongo. Bachege boni bazola na balabala wana. Bana na biso boni bazotanga te. 500 000, est-ce que vous comprenez ce que c'est 500 000 dollars? Nyoso wana, mukonzi wana zane na problème te. Problème eza nde biso peuple. To senga ki na nzambe, apesa biso mutu tolingi. Mais nzambe alobi na ko pesa bino mutu bolingi. Mais biloko ko yela bino na mutu bolingi. Bozala keba nango. Leloko bi komona. Depuis, ça fait presque une année. Il y a des fonctionnaires bons. Il y a des la République démocratique du Congo. Il y a tendance à couper sa image à Kinshasa, à couper sa image à pays mobile. Papa, est-ce qu'il y a des gens qui ont 20 ans dans l'État qui foutent à Maradé? Ah bon? Est-ce qu'il y a des gens depuis le gouvernement a échangé, le salaire, ils ont promesse. Mais le PDG va foutre maka, le gouverneur va foutre maka, le ministre va foutre maka, ils ont promesse. Tokosala. Vous comprenez? Ce que vous avez rappelé, na pesa ki message moko na lobby, na moni Nzambe azo traité durement général Tangofor. Et puis na lobaki, na moni le gouvernement des États-Unis na sima il y a président, il y a gouvernement surtout Nassima président. Ah, tant que président a outil que ça là tourner na États-Unis, na kozonga boye, ma promesse à Zoa qui tout ce qu'il a eu, je ne sais pas. Mais na outil que les États-Unis qui dit que bazo instruit na Union européenne ba bimisa ba sanction on a été contre batu ancien régime. Et pourtant il y a ça plaidé ba bimisa ba régime one. Et ba bimisa ba sanction one. Et l'ambassadeur des États-Unis a lobby ba ko coopérer na Congo, mais à condition ba bimisele bato bazana nzela wana bato mabe wana, parmi lesquels ba citer Kombo ya Tangofor. Donc c'est pour dire que biso peuple congolais tous un problème oyo tant tous on a ningi ba politiciens bazo que na gauche comme à droite tous comprendre que biso ne to créer problème wana puisque nous tous un pays prophétique tous un peuple prophétique papa. Ce qu'on t'a dit, Mokili Mobimba, il n'y a rien qui s'est fait ce qui est bimi dans la République démocratique du Congo. Ils allaient à Malamu, ils allaient à Mabé. Congo est pesa kabilo konyo sona Mokili. Les lots technologies zo gangama pona Congo. Batuba kende na ligne pona Congo. Batuba sala ba bombe nucléaire pona Congo. Batuba sala koboni pona Congo. Mais les Congolais y moko. Au lieu de comprendre que sengeli to lukanzambe. Biso moko peuple toza déchiré. Ba oyo. Bazaya Félix, ba oyo, bazaya Fayulu, ba oyo, bazaya Kabila. J'ai posé une question na bande konangai ba combattant. Dans le Bible des frères, la Bible déclare qu'un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frère. Mais ce qui peuple est refusé révélation. Binon de boye bisaka biso awa ke drapeau ya Mobutu za yandoki. Que drapeau wana binon de boye na révélation bolobi outi na lifelo ba couleur wana bla 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 bo expliquer biso ya ngonyos. Et puis biso nyonso ça a été même pas prouvé par une seule personne. Par beaucoup de prophètes, on dit que le malheur est aux Anango, parmi lesquels il y a l'esprit méchant, il y a Eloko Wana Zali Kolonabiso. Mais les mêmes peuples Wana, les lobes comme ils sont dans drapeau Wana, kaka drapeau balbaki ya malheur Wana, ndé comme ils ont lelo comme pour nabiso comme ceux qui Zaire Congo. Ndé comme il y a bonheur, mutunyo so chapeau Wana, mutunyo so lamba, mais je pose la question. Mais nous ne boya qui na révélation que Eloko Wana, donc na délivrance yango aussi salami, donc à la seconde et bimi na li fait le comme na lola ou comment. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez comment Samuel azolo banabiso awa. Bino bolobaki na pesa bino mokonzi. Bino nde bobalusa mukongo na bino pa nzambe depuis besoin indépendance. Yebisa biso depuis besoin indépendance. Les peuples qui batu ba uta ka États-Unis ba ko pesa biso ba prophétie, ba américain, ba israélien, ba nani ba lobi, vous êtes un peuple na destiné moko prophétique. Mais biso moko peuple ngo tozo comprendre. Congo to komi lokola et moi si moko boya sala kitoko, ba pesa ke référence kaka ya kitoko na ye, mais ye moko il ne jouit jamais de sa beauté. Et comme il va payer Moussou, Rwanda comme il va pays développé pour le Congo, donc est-ce que vous comprenez? Nous sommes l'unique pays où dans le monde où armée nyoso ya mokili. Na Monisco, il y a au moins 80 armées ya monde.
Tolobaki, la fois passée, que non, prophète, qui prière, on a prié le 15 mai à Kinshasa. Je posais une question. Tu y Congo des pays spécialistes de la délivrance. La première chose dans la délivrance, avant que tu aies un accomplissement, il y a délivrance. Si tu as un ombre, il y a délivrance, c'est l'équipe. Mon pépé wana ya mabebi makabomoni ata ombre balam. Mais depuis tout ça la prière wana, ça fait au moins l'autre comme que dans 7 mois. Donc même ombre ya kolaki samalamu et loko moko salami nzate. J'avais dit l'autre fois, Dieu a dit qu'il n'était pas na biloko basalaki na Kinshasa wana. Puisque biloko basalaki wana c'était fait par la main des hommes pour des intérêts des hommes et on était en train d'avaler les serviteurs de Dieu. Je dis bazo mais la basala nzambe na mbongo basala nzambe bazo comprendre eloko ngote. Depuis la prière wana bitumbe reprendre l'isuma kasi na est gouvernement na biso ke ko inviter ba pays nyoso o sala la biso bitumba Rwanda, Burundi, Uganda, Tanzanie baya lisusu ko bundisa kokota lisu na Congo. Donc biso moko to autoriser bango ba kota lisu na Congo. Il y a 2 semaines papa na tunaki mutu moko boye, il y a 2 semaines na bengi mutu moko na lobi Nzamba révélé nga eloko moko naso comprendre te. Na moni président de la République accueilli na Uganda. Mais tango ake na Uganda na moni a signé document mibale. Nzamba zo la kisanga a signé document mibale. Mais parmi les 2 documents, document moko eza bien te. Document mususu eza vraiment un problème. Qu'est-ce qu'il y a ba dossier nini eza na tout mutu wana? C'était un politicien aboyo le belanga. Mais quelques jours après, na moni na presse a wabatie balobi le gouvernement congolais et Pekisi gouvernement ougandais et fouta ba dommage intérêt il y a guerre il y a 6 jours où il fallait ba fouta pour la guerre salama na Kisangani. Gouvernement nabiso via le président de la République et ici président ya Uganda gouvernement ougandaise 10 milliards de dollars on a bolinga bo fouta nanu yango siko te botika nanu. C'est comme si muto beta ki mbata linga sengo bolimbi sur le non kosenga nga bolimbi siko te zela to kosenga et il y a. Quand je te dis quelque chose, il y a une preuve puisque il y a même une lettre, un communiqué officiel, une lettre officielle, il y a tribunal international pour la question Anna, et lobby que le gouvernement congolais a demandé que Bako va renvoyer la situation. Est-ce que vous comprenez? Je te dis là, papa, je peux te dire, je vais te donner le preuve de non, nazo kamwa yango parce que eza eloko ekokai kosala mate. Mais yango na yebisi yo. Maintenant un deuxième dossier. Na boyi kolobango na vandi total na mikoleza liboso. Tango bokomona ngo na koyebisa bino, je vous avais dit qu'il y avait été 2 dossiers ala ki signé. 2 dossiers nzamba la ki sainga ba dossier mi baleza signé. Quelqu'un va me poser une question, Nzambe a établi, dans chaque nation, Nzambe a utilisé chaque serviteur n'engalingi, selon volonté Nzambe, selon le besoin. Et n'oublie pas que le Samuel bazalaka toujours na cour à roi, pour na orienter roi, kosunga roi, pe kolakisa roi, bebazo sala. Mais ba Samuel na biso baza pe mena roi, bazo sunga roi te. Et comme bazo sunga roi te, ba décision roi azozwa, au lieu zala pour le peuple, ils ont qu'elle nous contre le peuple. Et c'est le peuple qui est en train de souffrir. Yebi sangai na ba moment oyo tozana ba mikakata no. Un gouvernement se donne le temps, même bateau ba kufisa bandeko wana. Nous on a participé à ces guerres là de 6 jours avec ça, mais on connaît ce que cela veut dire. Bateau ba kufisa bateau ba ko se pelaté ba yo quand même ba seki ba ngata pardon. Vous comprendre que le problème est nous le peuple. Problème est biso. To luka nzambe totika kolukela nzambe ya ba intérêt. C'est-à-dire quoi? Mikolo yo tozo bondela te. Po mutu nyonso azo bondela mikolo yo, eza ba oyo baza ya cash bazo bondela fachi beton. Ba oyo baza ya lamuka bazo bondela nzambe sunga fayulu azonga na pouvoir. Ba oyo baza ya kabila nzambe sunga kabila azonga boye. Mais on n'est pas en train de prier pour demander la volonté de Dieu qu'elle soit faite dans notre pays. Seule la volonté de Dieu peut nous sauver. Papa, combien de négociations il y a eu dans Mboka na biso? Combien batu bavandi bazo négocier? Awa sikoto komi comme ça fait une année depuis pouvoir mususu ezwa place. Mais est-ce que aussi te sentir au yoki c'est que le peuple attend? L'insécurité au ezala ki ezakaka. Ils ont changé te.
puisque bato nazo biso erreur bato bazo sala bazo tala kande image ya Kinshasa bato bomoni bato bakena boîte bakena ekala babini bakena concert boy na boy balobi vie eza bien mais Kinshasa eza miroir moko ya kokosa image aba eza miroir moko ezokosa image aba mais makambo ezoleka na dans l'arrière pays le vrai pays ce n'est pas Kinshasa. Kinshasa est la capitale politique mais tout se passe dans les provinces. Et il y a des bruits à gauche comme à droite. Tout ce que je suis en train de dire, on a Zoloba, il faut retourner une question, tu as FCC, l'Éternel a dit il les a pesés, il les a comptés et il les a divisés. Il y a un bazo continuer quand on a des bazons de mona butu na moy wana. Bazon de mona butu na moy butu na moy. Tant on appelle ça un message, il y a koloba que na moni conflit à Banyamulenge oyo na plateau ya Minembwe na Baraka et kokoma makasi lisusu et kokoma question moko internationale. Et après j'ai dit que na moni gouvernement rwandais ezo se plaindre ezoloba que bazo boma peuple na ye na mboka na Congo. Il y a pas 2 jours ou 3 jours. To moni manifestation moko salami na New York soki boyebite bande ko na biso Banyamulenge ba keko funda koloba bazo boma bango. Yo kanisi tango ba memi dossier wana na liboso ba parlementaire wana. Ba parlementaire bien que ba kosa la ba vérité be mutu akeko funda ya liboso de ba komona kaza na raison.